comprendre. Donc en fait moi et bima rapport na mutu nyonso oya yebi kasala lisumu te abamba kyodo libanga. Voilà. À sa frère. Et c'est rare. Et bon, bateau aboma Jésus-Christ va baka na croix à pardonner bango. Et bon, ce que biso bateau yo tout ça coûte masumu belé otozo ku basa bateau. Tobota la bana bateau. Au balé les. Ozu ya ozu leki ozu maman sangisi bango boti na bango. Maman na lisumu. Et bon, love ya mutu amour na mutu na ye. Ce qu'on nanga na yo na bato ba olanda biso ba fanatique na bato ba osala ba partage la vidéo akiodo na yo ka ku souci na ba linga so ba artiste bato partager vidéo sur mabe est-ce que bitango osala muninga ya yonde ya grave jour ya yo ko na mbeba yonde za la somo parce que na kiodo na mona mwasi wana baza na vérité. C'est ça le problème aussi. Alors, biso le quoi tu y na minute moninga na biso da fautif pour la nini ami monaki ki osala yango ba tebe ba kunane kapo na yango wana mais na minute to ba tu moto consoler ceux qui azongi calme ndoko solo na se wana nde osolo na yi oye biso vérité dalasa motema pasia yo meminga bolingo chama dango na komina espoir konya se bolingo pasia na komina espoir désolé Patrice Congo désolé na komiko banga timotema nzanza kiriku yanya maya yigwe Papa n'exaucé na gladier yanga mana uti na lemba yanga mana uti na ngaba yanga mana uti na tangoba yange balobi na kitana la zamba yanga mana yeteste. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. Nous poursuivons notre émission, mesdames et messieurs, comme on avait parlé avec cet artiste Oyo, tout célèbre non annonce tout cela qui n'a bu de partout, bah qui était nani Oyo, tout ça y a maintenant nani Oyo azusala action Oyo arrestation, bakangi bakulu na tout ba frère na biso Oyo, ba sala misala Oyo dérangera na ville province d'Excitation. On va essayer de parler avec cet artiste. J'espère que déjà que vous allez voir les images et pour comprendre c'était qui l'artiste qui a donné ces messages. Là je dis bonjour à mon invité spécial. Leader, bonjour président. Bonjour, grand journaliste. Boni santé président. Santé pépelle, par la grâce de Dieu. Boni gros, boni palais, boni mère n'a palais. Ouais, mère Azabien na PC Bambote, donc place Azali, Ritz Manessa. PC Sous Bambote na Sandra Bossiomo, to PC Bambote na JKB la Banque Populaire, to PC Bambote na Ridi Black Mokonza Montréal, to PC Bambote na Jires Kembo, na Pati Kembo. Donc wana ba bureau quoi. Mais donc barman Sarkozy avant tout côté pena na moi si je me souviens il y a événement lelo mais show ane roba la ba artiste mingi boza ba chéri belé mais pomba à surprendre ba tout mariage pena donc costume puis moi c'est pas ya kin baby qui bino boza ba intérêt souvent to landara ba telban na mo quand même qui mais ba officiellement motivation on a bena gini artiste pomba abala ba quand moi qui tellement trop. Bon, ça vit nanga. Ça vit nanga donc nga mona miyebi ça vit nanga. Donc vie ça te remettre la mutuli solo na sali boy pona boy tete ça vit nanga. Donc ça opinion nanga quoi. Ah ouais. Merci beaucoup mesdames et messieurs, laissez-moi remercier Gabi Panzo la Jolga de la part de Alino.
On est ensemble. Merci à tous ceux qui nous voient, ces garçons de la ville, on s'en Massamba, Boston, des gens qui me soutiennent vraiment de partout. Yannick, un industriel, Pombayo, artiste. Ouais. Inspiration, il y a penser, il y a lancer message. Au bazo, déranger, ville province, comme il déranger, enlèvement na ketch, bakuna, ko téléphone, ko bote, ba kabelo, ba plante. Mais aux initiatives aider à ça là, scénario ou lancer message pour que aimer de partout comprendre que ba idée on est malam. Ouais. C'est une wapi. Inspiration, on a une inspiration. Donc, sur la ligne, la mougue n'a inspiration, musus. Dans la ligne, la mougue n'a inspiration, musus. Donc, moni, ba mère rebelle, ba victime. Ah ouais. Bissomme peut être victime. Pour la ligne, tu perdre l'artiste belé. So, imaginez très bien en 2004. 2004. 2004, si je ne me trompe pas, Mbonga Koufa. Paix son nom, l'artiste. Mbonga Koufa, criminel, Yankee, bandit. Koufa na Koufa na assassinat, Lakdoum, c'est un artiste musicien. Il y a monde. Tu retiens qu'il y a Afrique du Sud peut-être. Non, mais tu sais, il y a monde. Pour monde, tu es bâti. Si, Lakdoum. Aux Hollande. Mais, télémissa, il y a beaucoup à parka, il y a Adaya. Si tu vends ici, tu as sous Joël Bizaou, Koufi Lelo. Joël Bizaou, c'est un peu ça na Tchangwa, c'est là. Nga mo pe na victime, ba boujanga. Et puis des comme là. On a bon bosana bon bien, on est frère na bango. Au solo na bango bien. Naza bien ngala ba yankema to za bien mais ya mité mabe baza o za ke ba tindi penze face à mission na. O ma ba tindi fa ko kisa mission na donc tina suka fa barre penza poison ngalaise pour azoalar peut-être. Lelo yani mambo pas victime. Ba kata ki ba pota ni mambo le. T'as le problème. Pota pena zoka ki tout. T'as le problème. Donc pour ngai ya on a vanda ki na penser tana mona ke ba ki ba kanya masese ba bare ba sabilanga eza bien mais na mambo comme su ba bare ba tuana. Ba bare ba on peut ba vanda kimia marge ba ko dimne to. Mais biso ba sûrement colonel Kanya mabande ko boma bango. Ouais, na ebi na époque ya président Kabila le père. Ouais. Ba yanke ba bongwana ka. Ebele ouais. Ba kuluna. Po yanke omoni yanke lukalar. Yanke bi mara choqué na ye, abele la baka. Azo botola batu bilo côté. Ta botola te. Asimba te lo ka mutu te yanke wana. Mais au monisco qui a botola a moibi andoki na machette a kuluna ponga na yanke ngana yanke mais na kuluna te y a on expliquer différence entre yanke na kuluna voilà. Na shege shege aza yanke shege a kuluna te il y a des différences il y a shege il y a des différences ndenge nini pomba Shege, sotali Shege na kati wana azo fele de père de mère aola libanda. Mais ba tout sou ba rappel bana ba Shege ba on fele ba para ba za pena ya msi mo linka fele banda keke sa ni fini. Mais to tara mo Shege. En Shege ka en général. To tara mo Shege. Mutum sa Shege mais aya ne parler à la 2 jours, 3e jour, 4e jour à libanda. Comprendre? On comprend très bien. Alandi lo ngeta msi ba massa. Mais ba vrai Shege to yebeza ke o aza orphelin de père et de mère. Place à rouler les athées, place à vendre des athées avant d'en être sur l'anzela. À la chèque. Pour la aussi nommer peut-être moins orphelin et peut-être il y en a un autre orphelin peut-être. Orphelin zanga papa. Azanga papa zanga maman to sinon on va chèque. Zolanda. Chèque muso zawana. Ya mabe bazali osko za bamvuti mais daka sala ki mabe na parler ba bengala ya koma chèque. Comprendre? Wana ce qu'on a faux chèque. Pour ceux qui la ville, pour moi, on a yanké, on a boto, on a battu ça faire. On a la base dans la ville, on a soit ba yibi au chombo, na obengi si connaissez, ba yibi un tel chombo, place tel. Oh, yo yeba. Ba yibi place n'est pas yibi sur la gare centrale. Ah ok, n'a pas un artiste, après 3 minutes, bien 5 minutes. À qui pas récupérer chombo et na mutuan. Oh, on est ni on pour moi no yamon. Bango baling na boulevard du 30 juin balinga moyibité. So ngi moyibo mona tansu na ba mo abike bo rompo kenda sango kinga sani ba Pascal kenda sango mais rompo ba yanke pe baza ba yibarate surtout ko yiba moto ya yebi ndemo ya la les affaires mais est-ce que
kuluna ya ayeba yo te aobotola akokata. Et bon pourquoi ba criminel ba côté biso ba botola ba biso TV ba biso boy ba criminel ba banane. Et ça bato ba vino de près au bazana yo de près na lopango. Na veni na quartier certain ba de près na yo. Vena biso mo dorta ba boma ki aventura dorta. A Chandala na botango. Ba rataye na 2006. Ba beta bal papa ba botola lar. Ndi ba ezo en 2020. Lelo siko aventura ba lekie. Mais nabi ba tuana te mais ça selon de toyo ki ba nenge mambo yo circuler ba bikete ba ratake na 2006. Mais ba raté ka ba tuana ba ratake ba jouer les 6. Vous comprenez? Donc ça bateau yo balandela de prix na certain. Mais bi vina yi balandela kai. Un docteur a bateau bomé pour soigner ou soigner sinini kaka. Ke bala babomi a comment a changer. OK, docteur. Ba récupérer l'art. Scolar la boké bosala ngoni. Bodae. So ba pela fo famille ba kota bikota kota batamwisi bino. Ozomona. Vraiment. Na mokinde bébé na ngombo. Sko ba yanke ngaza na monsieur Belonga na osola na gouvernement né na vandi boy. Donc pour l'ensemble c'est parce que le chef d'état a bien Baptiste mais c'est comme suppose à la quitter. Tu peux faire une question. Na la ité mais ba vie ba kenda ba no représenter biso. Mais est-ce que na su ope ba solo la kinde na bi ba fe na ngana ba sagesse na ba intelligence na ndimite ke ba solo li ba intérêt na bango. Na bi phénomène au moninga na bi phénomène très bien. Na bien papa social né na tanga ba komba ba Flori Musi na Suède papa social phénomène pas social. Gabi Panzu la Jolga social phénomène asocial Piazza bon Sai asocial bon président Masumo asocial bon Xil Pechanga Black Light na habité momia na so na osa nini po na ye na yebité po na Xil. Donc au moni délégation tu va gagner au président république nandimi te bakeno sur la intérêt na bango c'est l'intérêt général bakeno sur la pona biso ce qui est intérêt général c'est que chacun na bango tout wana mutu la mutu auluka kutana az audience à président république yemoko na privé mais ça y ensemble mais tout le monde ensemble ba ne logo da ba solo la keza intérêt pour na biso effectivement pour na on comprend et c'est intérêt pour na biso ça il sert au kufa ce est un projet on va que sur la président république et quoi que ça m'a l'éloté. Moi je sais. Hein? Moi-même je sais que quoi que ça m'a l'éloté. Mais ça c'est soit Koufi projet en éthique là. Vous comprenez? Ici soit Koufi projet en éthique là. Et ce ben soit Koufi projet en éthique là. Maintenant mutu moko tam sorti en vie akoluka associé pe bato ba ya quitter. Ah batikala biso projet mo to na président république. Ta les aboiza. To na la dossier ngo. Mais ce que pour nanga pour ba manga mususu na ville à Kinshasa Cécile peut-être dans la province de Soussou il y a que gouvernement monde va sala prison na kala mona ba ntele kuna ba te suni prison na ba ntele ba te eza prison te monde ba pavio ba beta wana ba beta school le rôle ya gaillard on peut permettre à ba ba kuna ba tikala non yo kanga tina suka babeti sorte ba blora bongo ou soit ba robeta ba paleka ya danger le roi cité morobo ozolanda très bien ba longoli ba yanki tout nanzela ba yanki ba yibara batu o yibara te asala musala zonga palala la raza responsable et ta problème te autikala mais oyo ola nanzela azana place te ba felina le lope ko motonda comme le roi cimetière tondi vous comprenez. Ce gouvernement qui a récupéré Batouana. Batongi bloc abola bantile espace est libre kuna eza munene. Bakena bat balongoli ba yanke tout. Balongoli ba shegi. Ba avec lo batambola banzela pona osenga batu. Ozola nanga très bien. Ba place ko vanda te. Ben firme bango tout ba tie bango kuna. Ba pesi ba beti ba cité le roi ne mamo liva tonga cité na ekuna. Kota ya CC. Ba pala sorti bongo ba pesi ba tuana nyonso. Ba enseignant oyo bazalelo o ba vena ba parler ba place au sala te. Ba fonctionnaire o ba vana ba parler misu ba kindara ba la place au sala te.
bakoyi kopesa bango su misala yo za professeur otika otangisa po ba école ezate peut-être tokoloba bon engagement jui yango ya otangisa bana oyo c'est très bonne idée vraiment message ils ont vraiment tellement important wana siko omona ke aveugle bakoko batambola na banzela baozala lisu te yo na bimo suzaki ke oui ba kulut no ba benge bango ba kene ko représenter no ba artiste ce qui peut okomela bango idée no wana nyeko ma peut-être nyeza bien jour ba kendaki na éviter projet wana pe na éviter mais ngala surpris ke na moni ke na yo kité mais na moni na télé est-ce que temps o bengata entre président Saïsena président Sobe na téléphone oyo bata so ba sola gini bon na si projet ba participer et intérêt na biso donc les projet mo za makasi et bien to se retrouver pe mais oyanga pesa un complément. Projet pour la rater. Donc oyanga pesa le beza complément. Peut-être ba sous la deuxième rendez-vous. Mais tam sous le lobby okuna ba kuta sous na président république. Peut-être tam sous ndeba oyo ka ba appliquer pe loku. Mais tam sous nga pe na lobby, tam sous mutu mo pesa azada na idée wana, a pesa qui peut déjà. To yebate. Vous comprenez? Donc romona ke to il y a makambo ngo diminuer. Puis aussi la té. Et diminuer juste d'accord. Jamais nous avons jamais infectieux si là dans autres si là ça la kaka. Pour yango pesa la tous à la santé et complète aka mikuwa. Donc ce qui mutazanga infection dans autres c'est que amuto okufa. Il faut ça la peine. Il faut ça là. So mutazanga malade dans autres amuto okufa. Il faut ça là. Yo mona tato belité au vandiga be bou au à l'hôpital bou au senti bientôt ça à to belikouté. So kera be bou wala malaria, typhoïde et où tu vas. Mais fait quand des manifestations. Ce qu'on va perdre na biso bazala ba grand balar ba kufa. Mais so landi ali abilo mo be microbe koute ko maraté. Mais tant ba kene l'hôpital Margué to kolo banine azali na babilo mo be na nzoto su malade mo bi ke azamuta asthme peut-être bimi. Azamutu mo azana cancer ya foi peut-être bimi. Mais base la ranini to monika ranini malaria typhoïde et ça biloko evana dans nzoto nzambe déjà tia yango tango banaka mokili na ye tango akelaka biso eza déjà ya lokola courant sans être courant phase et travail te il faut naître pérez aller à pour so que phase na phase et boma bampoule biloko te kozika pour courir makasi ils en a supporté donc naître za lokola support même na love to lo banini zou ezanini zou appelle support à love ça fait partie de l'accès yango voilà donc nasir que lobby okuna président la biso Fati Béton de maman kende to zala bien. Voilà mesdames et messieurs, to pesa chance. Surtout biso artiste to souffrir ndeti biso to sama boule belé to oyebi ngana hôpital na big fiba to combien. Na neko sexy bango stress elongo bango bazu ba. Ya fara kutu boye muta lo bakate mamonaka. Oyo salelo mo bwa. Na sala kutelo ko tenga na hôpital mutu hôpital mutu tanga moninga bou. Tala muta teremi. Atongo na mbito ba parane ba simbi. Présence et artiste, c'est l'imbalamo be guérison. Atie loboko boy. Papa na simbi. Alongo papa le loboko abenga skonga. Père na bité ya simbai. Na simbi a telemi aka se soulager mais atam ala azara olala. Vraiment. La candelle de l'artiste. Tu vandi to meko prier na bango ensemble na ba maser na kingabwa. Tu meko prier ensemble na bango ta ngoto suba. Asengalia baina biloko abandi kolia asanza bandi osana ba makila boule asanzi makila ne bime bimpecha yo loba koloba na bika ke pomba vraiment betelanga maboko la présence de l'artiste. Mais est-ce que toi tu me beto za la bien peut-être étant susto autant boire moi vélo za propre faux personnel moko ya yo moko comme notre émission Ozolanda. Ben fort na yo moko mais ni à gouvernement mais tout ça on a besoin que lobby pe biso ba Nigeria gouvernement soutient bango tout ça. Voilà mesdames et messieurs, là c'est le message de l'artiste Pomba lancé na chef de l'état a lancé na gouvernement par rapport à idée comment idée artiste ba professeur baza libre baza ba travail té bo créer moi ba ndako ba construction pour aider ba chego baza libre et aider ba ndeko na biso oyo baza na ba défendre maboko makolo les infirmes là
Donc il y a un très très bel message à lancer. Tu dis que comment na matoi ya ba konza biso bazo assumer responsabilité mboka. Et tout me so chité non pour bazama mbelo sala. Mais idée on a chef d'état zuya ko benga ba artiste ko benga ba pasteur ko benga ba tout na ba catégorie misala ba sala ko munyo ndenge tant que artiste. Et ça bonne idée. Très belle. Ah ouais. Très belle idée. Et ça vraie boule. En fait, mon toit dans la problème à Kangango na motema ye mokote. Ah, faut partager. Faut partager. Aza mutu. Aboyi kya ko na pula itilaire. Itilaire akufa na makamune na motema. Ye pa boyi lobi akoma akoko, akomi na basa 15 ans. Président Fati akomi na 130 ans. Akufi na 140 ans, bien 150 ans. Mais akufi na likamo tamsu ya peuple na motema. Ça a vraiment bien été. Ça a bien été. Yango moni a bengi batu. Ayoka idée moko na moko. Mais aosala ngote. Aosala mais nyoso te. Même yo atabati o gérer mboka o kokisa makambu nyoso te. C'est ça bon. Atako babi gérer mboka te mba pesi yo moni fikiro nyoso. Et tondi na mbongo te ko gérer te mais tondi na lar ba conteneur ba mbongo kangi fikini. Mais makambu a vino ba posa vina yo. Et aussi la bêtise. Et si la thé. C'est tout à fait. Là, tu as raison. Comprendre. Donc, idée, initiative au président de la République a joué. Alors, on a félicité. Il a une initiative à bien. Mais tout PC temps. Tout PC chance. Moni, tout le balo, papa, maté. Tout le balo, belé. Il y a le roi, il y a le roi, na site, j'ai 30 personnes, 40 personnes. Non, si tu es un chef, même ce boss, comment dans le but, bon, parce qu'on colle en alors j'ai 40 personnes. Mais na 40 wana, batu nyonso, ako kisaba poussa na bangote. Pour la nini? Tant subino bozali bosso, o bokomi ça un message, bokomi ça message malamote. Malamote. Peut permettre à ça bena musale longo bani. Yango wana, ndenge mo pe fati. Vraiment. Zolanda. Ba ministre ya ça, ministre ya ba santé, ya santé, ba ministre ya sport, ba ministre ya nini ya culture et art. Tout. OK, biso to apé ba renomino ya mo pe monique. Ba boy pe liso ba bi artiste ozo réunir. Il faut benga te ba boulot les années. Alors pour sans amarambu tous na ngo ba sepela. Même c'est le après ba ko benga op ya. To sala nini? Pas message ya fort. To sala nini? Ngana apé idée non pesa. Tout ce KO Ados Ndomba Salaki, député na biso donc son excellence la PC Bambote, honorable Anos, Ados Ndomba la PC Bambote. Initiative wanobi que l'état pas cause wango. Mais to kabula pourcentage dans l'état. Ndambu ya ozwa mais aoli yango te za ketam sous to catch to bi que ndambu akemo na batu tuba kangam na hôpital na compte sur artiste abimisa bango. Aketa la école dans la province. Aketa la école dans la botanga na mabanga na kamai. Baluka basala wa bang basala ba tableau batonga école. Na compte sur artiste. Non que to vandi to mona fali pour pas que ça la don. Non que to vandi to mona pomba que ça la don. Mais faut mbongo na biso nyonso na ba artiste. Il faut que tout ça le gouvernement joue par na. Tu dis que par au gouvernement joue ndambo eki na caisse. Pour l'automne, ndambo bango ba osala la makamna bango. Oui, ça particulier. Voilà Pomba, tout comme la société na idée à incarner rôle wana ya Pomba qui commence quelqu'un ba incarner rôle les alamo belé mais les choix à incarner rôle ya osala Pomba parce que les gens disent aussi que oui, c'est comme si osala Pomba quand même so avo bando sala art, yango sala on bien. Et même nous a vrai Pomba et mabena kende jouer ba rôle so bota ba chombo, ba menace tout ça là. Incarnant tellement très bien c'est comme si osala ka kulu na mso avant ou comment osala théâtre. Bon non, merci pour la parole. Et ça que les artistes, à copier tout. Habite na noala, non na bine ba noala. Vraiment. Ngapi na bayara na bière, mais bière na na suka na 3 bouteilles. Donc 4e bouteille na mina. Na mona juste bayara ne pas Ibraton Piana contre mais je salue mon président Ibraton Piana et balalo. Ibraton Piana. Donc na bayara penzate. On a trop na concentration na oza pe na otambola mais na concentré ya moni air tout inspiration ila anga na mona pende ba yanki ba tambolaka na mona ndeba marchaka na mona comportement na bango alors na bane osala lango ba répétition maleme betango pe na mbala mo c'est pour na osala ta souvoie gogan na pese ba mbote moto toto na tembe c'est le gars wata na ngobimisa voix wata ba démarche ba nini netiko imiter héritier d'affaires
osala ngono nene imiter ba Weranson oui mabele mo wata jibe piano na démarche wata dalasa motema pasia yo meminga bolingo chama dango na komina espoir konya sa bolingo pasia na komina espoir désolé Patrice Congo désolé na komiko banga timotema nzanza kiriku désolé na okangango petit à petit donc na okangango maître solo moposi na pesi bambote Rihanna ni cameraman na bisa seka fort di solo donc je vous remercie donc DJ Aris donc fazer mukolo quoi aussi ce que expliquer par rapport à une chose qui incarner rôle wana ya kuluna ya pomba ndo sala ngo bien okataki na sala ngo bien po eza domaine nga pour les artistes en plus ngai naza art na polyvalent ngara polyvalent donc nayebi ndenge ba exploitaka art naima mbutu nde basalaka donc nayebi kosala boye ngala na ba na art na nzoto na de art to baka 3 décoration décorapé na ndako meka mais na katana animateur oui reko sala pa iboto pe jouer na concert au boka crime ko boy so ni bakuta sepela ki kutu donc au sala ki crime yanya maya yegwe papa n'exaucé na gladier yanga mana uti na lemba yanga mana uti na ngaba yanga mana uti na tango ba yange balobi na kitana la zamba yanga na yeteste. Mesdames et messieurs, là c'est l'artiste Pomba, leader Pomba, vous le savez, cet artiste Azana manière na CPL. Suivez cette émission vraiment direct sur Congo Victoria pour la suite de cette émission, mesdames et messieurs. Pour maintenant nous chité na yo. Lelo oyo, l'actualité domine. Frère Nayo, confrère Nayo, Kyodo, vidéos circulées partout. Un mot par rapport à cet artiste Ndeko Nayo. À ça, les vidéos, c'est ce qu'ils enseignent, pardon. Nabino Bandeko Naye. Oko le bani par rapport à cette image-là. Dans la vocale, moi, Héritier Salanani, il y a prémisse. Moyebi Makatonga. Moyebi makapona motonyoso merle butoe merle na libala sanga ka patience pe botosi toyambia maboko kofungwama mosala na kobe biso na kati na biso merle ndenge bana Congo toyamba comprendre donc en fait moyi ebimaka pona motonyoso oya yebi kasala lisumu te abamba kyodo libanga voilà. Autour de la vidéo, tu as un mois quelque part. Oh, yebike. A sala li sumute. Ndenge Jésus-Christ alobaka. Oh, yebike a sala li sumute. Aba maman na mobalo libanga. Donc, tu as marqué de libanga zanete parce qu'il y a des fois beaucoup de personnes qui salon mais bimarandete. À sa frère. Et c'est rare. Bongo bato aboma Jésus-Christ babaka ina croix a pardonner bango. Bon ce que biso bateau yo toza kuté masumu ebele otoza kubasa bateau tobota la bana bateau o balé ozu ya ozu leki ozu mama sangisi bango boti na bango mama na lisumu et bongo love ya mutu amour na mutu na ye ça me concerne tali bisote mais de tous à la moins clair pour me leader vidéo on ezaki vidéo oyo baba nebna ko yé baba ti téléphone bazotala même l'artiste aussi il savait que téléphone zaki ya au téléma ti ba osala mona ba azo mona maintenant que oui a osala yango ayeba ke suki la bango mibale alors c'est quoi oza na preuve ça le ko la que da kufi mona mwasi wana kufi to rola peto la mokilo babisu oza na fimo bebu odai to sala ba recherche. Parce qu'en attendant, tu fi wana to kangie quelque part pour que la tribunal samba lo banine comme il faut que yo odaye. Mbala moko bu yebe fi anga meli poison seni na tamboli. C'est que yo na fi wana bokena problème boyebi problème biso tikala ko to tikala sala ba sujet tozo luka mais tozo la solution te. Mais muta yebi que yo kufi fi wana kufi problème wana muta. Parce qu'on nanga na yo na bato ba olanda biso ba fanatique na bato ba osala ba partage la vidéo akiodo na yo ko souci na ba linga so ba artiste hein bato partager vidéo mabe
est-ce que bitango sala muninga ya yonde ya grave jour ya yo ko na mbeba yonde za la somo ozolanda si parce que na kiodo na mona mwasi wana baza na vérité ndenge vidéo wana est circulé. C'est ça le problème aussi. Alors biso le quoi to yebité na minute so moninga na biso da fautif pour la nini ami monaki ki osala yango bato beba kunane kapo na yango wana mais na minute to ba to moto consoler ceux qui azongi calme na se wana nde osolo na yi ayebiso vérité bokangi moyibi bwana ko beta ye botubi bolongoli lisu amoda lisu longwe ata lobi vérité est besoin que ça lisu wana c'est ça le problème avant ko beta pourquoi l'état le bagasu bokangi moyibi botumba ete bomema ye yawo voilà l'état boya na ko beta ata ko mutatuti mutaka ko bino bobomi mutu moyibi kanga ya okima bino welele mango botie piné mais avec moyibi peut-être na beau-frère ne mo ebela raté aerobimisa mwana voilà mais beau-frère alandi abelele moyibi bakangi batie piné parce que na seli sum na bino mbale na bato botumbie na muto akufi na seli sum bato la personne ba répondre ou ba comprendre c'est ça le problème donc pour la kiodo donc tu vois vraiment que tu vraiment terre au PC ba conseil il y a au consoler il pas un problème après so mambo isili to vanda ne to melaka a roloba ndeni mambo ekomaki conseil au PC na bande ko na yo bino des artistes parce que ma vidéo n'est circulée très comme ka bande ko monsieur artiste musicien et comédien votre message na conseil na bande ko bazo partager juste là les vidéos de l'artiste Kyodo mais toi pela batu mususu pe pela basi mususu ya batuma bi ya fio akota finganga mobali ba finga kite voilà mobali ba finga kite yo la sangani ni wana loko te non ke no ne va jouer en passer la finga premier jour deuxième troisième mais la tamona miso ta finga ka dongola yo au lokesko approcher parce que pour après temps na montre que na mobali OK aya mingi za bongo OK mais ya que de na éviter mais on doit ta consoler na bi que un mois c'est beaucoup et aussi là monitangu ya boss live bimaka bato ba exploiter kango pour ababi sa réputation na ye mais ngana ko même héritier na consoler et c'est erreur lobi nga pe tomber panangati yelo wa muninga mo akufi yo betali obeti tol akufa ke it neto ba ke nga tika to mela te yo po chola c'est ça votre mot de la fin papa Mambakio de message que lancer azala kimia azala tranquille eloko elekela mutu na bomo ezate surtout na mokilo eloko elekela mutu na mutu ezate mais déjà mon pépé on a déjà les qui nango donc vague on a déjà les qui bisopé te évacuer ango donc ils sont sur la place mais la sengna bande ko to ba la nangape botika partager ba biloko wana azande ko na biso to bombai na naki nada coffre nanga c'est bien parler une émission dans le but qui oui ba go jamais tout le monde mutakala go mais go passer la biloko mitakala ah ouais asala ngaza vidéo ya go ya mutakala na publier yango te ça muta tindela nga kuna mais na partager yango te pour et ça l'impartité c'est aussi important aussi azande ko l'artiste margaza musika mais est-ce que tout le monde la vidéo wana on a ça tout le monde que ba ivoirien so ba ne ba partager yango non kabiso c'est toi ba fiti binemi to nga ba passa baninga to lula ba passa baninga donc c'est ça. Merci. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Pumba, votre mot de la fin, programme Noya groupe Nayo, chaîne Ozoleka, pièce Ozoleka Bisso TV chaque mardi, chaque lundi à 17h juste rediffusion jeudi na 11h juste toujours répéter bongo chaque mardi vendredi de 15 et de 9h30 jusqu'à 15h30 na chez Boss Ibra. Donc Marambo Zali bien donc toujours on appelle chez Boss Ibra on a payé Boss Ibra 5 étoiles je vous remercie donc vous êtes sur XML TV chaque vendredi à 20h30 rediffusion samedi à 14h30
donc boss Ismaël mutasima ma TV ba congélateur ba frigo ndeti yonde tokutani we les gens dans la climatiseur no ya kana et ça la plaisir platine ndai de bic mo konde grand place mais na ville pas 3 mois na muke na comex wana yem tasema atsasima ma TV donc na pesi ba mbote na bana ngaba nyonso donc ba mettre chaleur mettre oui ngaba trop les mangaba matete njil mabele na obenado munga fula cité verte partout mabele na ngai donc yeba kozana écran place mais nous ça boy quoi sur le vidéo ba na autre écran et ça a plaisir trop maître Sibor Fabo les bons courants Cédric qui me pose aussi me pose Kirikou la pêche wambote papa Kirikou Alido la pêche wa pecho imiter na yana Alido wana moni yebelo wana sali maître solo yana boya na Dijaris fazer amukolali mo Timothée Manzanza yana non osu baza bana ba soldat na to travailler na bango na moni pe na scénario to sala wana baza ensemble ba jouer qui peut rôle baza bana ni ba artiste no travailler na bango so tali film la ngezo leka invito sans ya on te pèse moi makamu Nikolo na biso TV donc pèse non mi ko poser ta question moto ka bwana biso bonjour artiste kombo nani au joueur à rôle nini na kati ya groupe ya artiste Leader Pomba merci beaucoup dédicace ekozala et ça va te plaisir. Je m'appelle Papa Kiriko, 1000 familles ordinateur, ou tchatembo monyango, mota de veja transema pakanga journée ça comme ça demain. Là ba were ko ba kong ba fait ko tela kombo ani Kiriko, ou were ko bando no fait ko tela kombo ani Katafaro, sokole maboko le sokole maboko to ko li ate chinche wani malimak fima idoben. Qu'est-ce que maman ni atine? Voilà, merci beaucoup. Oh moni mona poko ko te kunanzo kombo ko tout la fin de Leader Pomba. Voilà, merci beaucoup. Pesa micro papa Alido. Na wona ki Alido vraiment, on peut se patience. Porte-monnaie magique. Ah, porte-monnaie magique, on peut se sous chance. Il n'y a pas porte-monnaie magique, non, il y a un qui est forcé. Voilà, qui est forcé. Oh, c'est le comment il se peut sabattre, de quoi tu es capable. Et là, on a aussi fait la rapport solo. Il y a solo, hein. Maintenant, il faut garder un peu pande. Il y a solo, hein. Il y a qui est forcé, mais tu dois vraiment, tout ça, les fortes au garder. C'est normal. Merci beaucoup. Dédicace na yo ezate. Ouais, dédicace parce qu'il y a pas Gabi Panzo na Suisse OK, Gabi Panzo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De wana na boyango. Maître Solo, bonjour Maître Solo. Tout monde en pleine scène de tous les cas tout ça là incarnant très bien mais comme on boit mon roi mouvement sérieux mais on a surpris comme on en peine tant aux incarner rôle. Ouais, maître il y a Leader Pomba ou azo sécuriser Leader Pomba vraiment. Mais au travail peu. Oui, non, au travail. Dans la carte école. Ah. Dans la carte école, les leaders sont formés. Ah ouais. Et en tout temps, au travail comme maître, mais aux autres travaillent sous la carte école. Parce que dans la caméra, puis dans le rôle, on joue bien. La pelota, c'est on n'a pas de choses qui ne gagnent pas. C'est na qui surprend nango. Comme ça, les leaders, c'est là c'est pas œuvre leader. Mais œuvre leader, il y a un élément dans ce qu'on dépend de biso banaï. Délicat c'est cause là pour comment on peut c'est un mouvement tout le temps. Vraiment on apprécie Florie Moussi na Suède. Papa social bana bango révolution yango robaki wana posa yango révolution yango na posa Leader Pomba sentir que Flori Moussi na kata Suède papa social azali Leader Pomba sentir yo elonga na osenga no yango. Merci beaucoup. Pesa mso Leader micro. Flori Moussi na Suède papa social. Mais Leader to mo chitene biso yo na Suède papa social. Flori Moussi papa social na Suède. Mais dès qu'on peut former ban, pour mettre, qu'on peut jouer. Voilà, mesdames et messieurs, tout commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Si vous aimez cette émission, dis vraiment merci à notre équipe technique qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à toi, Guy Solo, pour l'excellence du travail. Merci à toi aussi, Julien, ou à Simbi Machine à montagne. Merci à toi, notre boss Chief, le grand pétrolier de Dallas, JB Koumaloute, un monsieur très charismatique. Merci à toi, Jemai, le gros bébé de la presse, la fille de Ranger. Tout ça, l'artiste, c'est un ambitieux, qui va travailler à Leader Pomba. On va essayer de clore avec eux. Mon frère, dédicace na yo tukale na ngo poto kabwana. Bon ba dédicace na pesa na bana nyoso monga fula donc ba balinga artiste ki kuyeyo pesi bango tout bambote na pesi mbote na FMI de mama papa na Wendy donc mama Gina Makesi donc famille Makesi gara donc esalinga bien na pesi mbote na ba masa na nganyoso saison Gouti donc donateur Kamba Jomi le roi donc bino tout bambote belé. Merci beaucoup. Nous deux aussi c'est dédicace na. Ouais, merci na bana poto na pesi ba dédicace na ngai na Gabi Panzo na poto na Suisse na Jolga na pesi mbote na Blaise Mabanza
Blaise Mabanda par rapport. Merci grand journaliste. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On dit merci à notre équipe technique, on a remercié. Laissez-moi aussi remercier tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Merci à toi Guy Solo pour l'excellence du travail, l'expert à la matière. Xton R de Kinshasa, 12h pile, mais nous sommes là toujours pour travailler. Et ça, mon salaire autoprenant, mesdames et messieurs. Merci à toi, Ronsa Massamba Boston depuis State Babi. Bientôt là, Ronsa Massamba King déjà. Merci à toi aussi, Lorenzo Kinza Trésor. Lorenzo Kinza Trésor, Europe, Afrique. Et comment pour l'instant, Lorenzo Luanda. Balobi, Masolo Salama na semaine remercie mon frère. On est vraiment ensemble. Merci à toi mon vieux Odilon Mampouya boutique exemple à suivre mon vieux Régis qui me fout mouillabile le grand opérateur économique mon vieux Chico Mabelema mais l'ami personnel de Ferrego la jeune alliance. On se retrouve à la prochaine numéro pour d'autres invités. Merci beaucoup. Au revoir. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba Zokate. Apousa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check.